on a peut-être mon centre. Et il on a posé question. Nous allons remercier le révérend pasteur. Na exposé na ye, ça qui m'a casse. Et puis sungi biso na et contribuer na formation na biso. Mais préoccupation na papa pasteur, ça qui n'a pas na accident ya papa diangé na ndenge lobeli yango. Nangane na yebeli peut-être de retour na pona beaucoup plus d'éclaircissement. Papa yange ndenge otangeli biso bay o basala ki na accident. Na onga na yebi soki correction zali ndo opesa biso yango. Papa yange na accident na ye azalaki na papa kalamvu azalaki chauffeur na ye mutu na biso ya RDC. Azalaki na papa Somi David, ye azalaki boisa villois. Azalaki na papa Watura Mathieu, ye pa azalaki boisa villois. Papa Tende Félicien Paul, ye nde mutu azalaki congolais na biso RDC. Donc na ndenge bakendaki na connaissance nga na yebi na accident basalaki comme mutu kwa wana ndenge to opération explication munde wana azalaki comme on est trama. Et puis chauffeur nda poussaki yende mutu azali angolais. Yango non chauffeur yako poussa mutu kwa wana ndenge to marque commerce ndezaki angolais. Yango salaki tous les trois Congo et ses représentants qui à travers bayo papa yangena la délégation mais congolais angolais zaki ne chauffeur ozaki poussa mutu kwa wana marque commerce. Na kati kuna zaki na mundele mais c'est trama. Yango zaki na mekakotu na yango pour peut-être éclaircissement na onga na yebi ndela ngai na contribuer. Pour ce mutu na ngai yango wana na sisi na kombo tata mwana peut-être molimo centre. Amen. Oui, merci. Je pense que Zali peut-être mutunate, Zali éclaircissement. J'ai dit tout au départ que forum et Zali nini, ezali moment d'échange. Et il y a échange, il y a connaissance autour d'un thème. Ndenge biso tozali boye, muntu akoki kolobate que il connaît parfaitement l'histoire oya Simo Kimbangu. Wana okosi. L'histoire ya Simo Kimbangu, on fait des thèses et des thèses. Et en tout cas, et qu'on continue kaka, la réalité et on continue. Mais moi, ce sont des recherches à ma possession. On a sali et conduire ngai na koloba makambo. Par recherche à ma possession. Attention. Alors, mais merci beaucoup pour notre éclaircissement. Ezali mabete, on peut essayer d'éclaircissement. Biso to meka pe kwa réussir pe thème na biso ndenge to lobela ngo par rapport na éclaircissement oyo pesi biso. Merci beaucoup. Na moni que za question te. Mais apportez-moi un plus na makambo o biso to lobi. Merci. Voilà. Mutumusuf azali, festez-vous. Sokite. Voilà, Mutumusuf à mon anité. Ah. Maman Azali, venez maman, Yaka. Maman Marie, là. Na kombo ya tata pe ya mwana pe ya tata molimo centre na ko ekotuna na ebite po éclaircissement mutuzo fo ekotuna na lobi boye biso na boyoki po na 58 wana nga za imukie mais toyokaki ke papa le la sala accident po le batala so ba le bela so pena vérité boyete et salamaki biso do yebite mais tomoni ka batwa komi le roi des ordres. Mais biso yokaki ke papa tanga sala accident tango wasali nyoso tuna la musiba ba papa o bakufaki ya alali akwei simanango tango ake pemena hôpital ya bata catholique ya Tumba mission ba minganga ya kuna bazui agrafese
bakangi papa na pota ta bakangi papa na pota makile so tanga ta zo tanga na pasi wana amoneke akoyo kontie na kuna te pela lera senga kamai na mama ko ya kote wana ti papa balobi na ye yo lingi ko kende pa mususu soko za na mbongo na yo pesa basenge montant ye pa kamati atie libongo na poche abimisi montant apesi mbongo basenge ndenge mbongo ezalaki tango azo le asenge montant nzoka papa simoki mbango deja ayebisaki docteur oya kwilungongo ya mundele telegram na mesa alobi na ye alobi ke mwana nga azali ko ya awa salisa ye ko uta na ye na yebite ko fene nga tuna akene gina na zonga gina kishasa te me tout droit ko uta na tumba tout droit akene na kwilungongo lera komi mbala moko mundele amona kaka papa dia ngenda na makila wana ale mundela tele lokwa mone ja telegram simo kimbangu na signature akoyeko exité mbala moko azui papa jangenda alobi mais pourquoi batie ba graphèse na kanisi traitement zalaki wana mbala moko mundela longoli ba graphèse et puis batu mingi lokwa sango yokanaki bakoma okekuya na kulingongo na morbek pona koya kotala papa batu batondaki na papa yeko bisabite malamu docteur docteur ngai ya pe ma habité namoni lokwa batende bazoye bele boye malamu tikata nazonga epai bandi bazali na Kinshasa na yi précisément yango aka ninga kotuna soki ezalaki bongo menga na yobi nazaki mukie en tout cas nazaki mukie na taille moko ya moyenne mais na yebaki accident mais na yebaki te accident ya papa wana ka ninga kotuna na komba tata mwana pe molimo sana. Merci maman eza penza mutunete mais ensuite il y a soin oyo papa d'angenda zwaki makamba lobby c'était comme ça mais biso au moins to mekaki ko loba nyonso te compte tenu ya temps ba détail nyonso vraiment to keite de sali yangote mais makambo oyo azoloba concernant soin ezalaki ndengwa tanga komi kuna batie ba grave ezali une façon à achever mais on a dit que ça ne va pas à sengaki autorisation pour être transféré à l'hôpital Moussous. Alors docteur wana lobaki non ngai na koki ko sala yo transfert boyete il faut aval ya batu oya likolo pour na ko sala yo transfert ok donc oyo alobi ezali vrai et papa Simon Kimbangu atindaki telegram wana telegram pe komaki tango munganga wana monango telegram komi boye yango wana pe azwaki ba disposition pour na ko changer papa d'Angenda hôpital donc koyana ye même na Kinshasa comme maman avait dit bandimi babanaki ko kende tellement ebele na visite na hôpital wana donc bandimi nyonso ba côté wana bamonaki que non ko tika ye kaka wa kozala mabe nde esengeli a continuer ba traitement na ye na Kinshasa ndenge ayaki na Kinshasa oya lobby azalaki mwana moke bien sûr mais eza vrai likamwana ezalaki ndenge wana donc biso to lobby nyonso te yeso ka lobby azalaki mwana moke bon biso ba mususu to loba nini to botamaki na biso nanu te mais selon l'information makamba lobby c'est vrai ezala makamba salemaki bon namoni on a épuisé to koki kozwa deuxième thème pour na ko wela ngonga kimbangisimo ye ishiki oye to lembi natika bon bopesa nga ngonga maintenant to comme la deuxième thème le 4 août journée de la jeunesse kimbangiste. Oui, le 4 août journée de la jeunesse kimbangiste. Tomega ki kosala moi approche muke le 4 août. Est-ce que likambo ezali kaka kimbangiste ou quelque part makambo esalemaka? Donc ijiki ezali plateforme ONGiki, c'est-à-dire eza ko regrouper batu nyonso. Mouvement nyonso, association nyonso, service nyonso, banganga nzambe nyonso, tozali na plateforme oyo babengi ijiki. Ezali initiative ya papa Diangenda Kuntima. Mais avant tout, toyeba ke initiative oyo
ezali pe quelque part na église mère to église catholique bazali na initiative oyo babengi JMJ. Alobi JMJ, c'est-à-dire Journée mondiale de la jeunesse catholique. Na évité ba copier qui est pas na biso ou bien biso to copier pas na bango mais na moni neti ba copier biso ba yibi biso parce que et pas na ba catholique ezali fondé par le pape mouvement oyo JMJ ezali ko like ça Journée mondiale des jeunes catholiques ezalaki fondé par le pape Jean-Paul II en 1985. Donc yende muntu a fondaki eloko wana. Alors ndenge a fondé yango ezali ni chaque année ba fetaka yango journée wana ba fetaka yango chaque année. Mbula oyo 2023 ekozala na Lisbonne. Lisbonne ezali capitale ya Portugal. Donc ezali na Lisbonne oyo ba organiser pour l'année 2023 journée mondiale wana ya jeune catholique. Journée yango ko banda le 1er août na 19h. Na Lisbonne ko banda le 1er août na 19h mpe ko suka dimanche le 6 août après prière finale ya pape. Oyo bazali ko fêter mbalo oyo ezali 37e anniversaire, donc 37e édition. Bachenoye. Na lobby le 1er août, babandi. Pe bakende kosili ça le 6 août. Biso to bandi quand? Le 4 août. To kende kosili ça quand? Na évité ce qui le 6 août. C'est total 3 jours. Donc to englobé bango na kati ya makam na biso la jeunesse. Je me suis demandé, est-ce que Pape Oyo a recopié Ijiki Nabiso ou comment? Mais est-ce que Kakawana te? Dans le 37e édition de Yangwana 2023, Oyo va fêter. Ntina na Yango ezali nini? Ezali ko permettre Pape mpo azala plus proche na ba jeune nyonso catholique ya mokili mobimba. Donc ezo ko permettre Pape azala ka plus proche pene ya ba jeune nyonso catholique ya mokili mobimba. Mpe kolakisa ba jeune confiance oyo église catholique ezali kopesa na bango. Ijiki oye pape azali kolakisa bango confiance oyo église ezali kopesa bango donc kopesa ba jeune. Na occasion wana pape azali kolendisa bango na lisanga wana na kondima dans la foi en Jésus-Christ. Kondima na nkola biso Yesu Kristo azali kolendisa bango bazala attaché na nini na enseignement ya Jésus-Christ, donc évangile oyo yanko la biso Yesu Christ. Mpe kosangisa ba jeune esika moko na ba veillée de prière. Soki ba komi kuna basala ka ba veillée de prière, basala ka ba événement culturel, ezali retrouvailles ya ba jeune nyonso ya monde. Et fête wana on appelle ça fête ya foi et de l'amour. Na lobi ni sangana bango wana soki basangani fête wana babengaka yango fête ya la foi, la fête de la foi et de l'amour en Jésus-Christ. Donc namoni que vraiment à peu près bazali ko copier biso. Ba avant na ko kende na fête wana avant na ko kende ba jeune na ba paroisse na bango babengi ba diocèse basala ka ba inscription. Diocèse et ça l'inscription. Ah, batu boye bakomami. Bon, na kati ya inscription wana, ba jeune wana bakotika l'ensemble kati na diocèse na bango, kati na paroisse. Mais place bakotika l'ensemble, bazo komi pesa na mabondeli na ba forum, très bien, vraiment Ijiki Bongolo, bazo sala ba forum, bazo sala ba théâtre. Ah, peto yepi théâtre kozala. Donc ce n'est pas venu du néant, non. Makambo c'est bien fait. Nzamba yebaka makambo nyonso. Donc ba théâtre pour na ko préparer na bango na esika oyo ba kosangana. Différence na bango na biso ezali. Biso to sangana kana lié moko idéal. Oyo ba bengi nini? Kamba Nouvelle Jérusalem. Kasi bango basalaka édition ya bazali awa, édition mosusu bazali kuna, ainsi de suite.
donc différence na biso na bango mwa moke ezali vraiment yango wana mais kolendisa préparer ba jeune pour la fête wana alors tant na ba paroisse pour na préparer fête wana lisanga na bango wana ba bengi journée en diocèse donc journée na bongolo journée en diocèse pour na nini ko préparer fête na bango ndenge ba kende ko feni alors et pas na biso ishiki ezali union de la jeunesse kimbangis initié par papa Diangena Kontima oyo tozali ko fêter yango chaque le 4 août ya chaque année le 4 août ya chaque année to ni prépara ka ba jeune nyonso pour na ko fêter le 4 août pourquoi le 4 août pourquoi choix ya le 4 août pour na ko sangisa ba jeune choix ya le 4 août eza deux faits majeurs ezali wana makambo mibale très important ezali wana le 4 août ezalaki mokolo oyo papa Simon Kimbangu alakisaki papa Diangenda ba jeune na Vallée. Je m'excuse vraiment ba recherche tokene ko sala on tâtonne un peu le nom ya Vallée. Vallée yango ba bengi Chisangi. Vallée ya Chisangi. Et sika wapi papa Simon Kimbangu alakisaki papa Diangenda ba jeune na kati ya Vallée. Alors et na tangu wana papa Diangenda azalaki wapi na Kananga papa Diangenda azwaki mutation ya musala pour koma na Kananga azwaki mutation ya musala et azwaki 4 fois mutation oyo ezali 4e mutation oyo akeni ko sala na Kananga na 7 ans na ebite ba bene ko benga ngonini ba jenoye Kananga na 7 ans bane ko benga nini Lulabour, tobosana makambo wana te. Lulabour. Alors, tangu gouverneur Peñé oyo ya banaki ko sala na ye awa na Kinshasa, bazi gouverneur wana ke na Lulabour, yango na gouverneur amoni que non, papa Diangenda zaki bon secrétaire. Yango a rappelé ki yabi non papa Diangenda ayape na Lulabour ba travailler kana ye elongo. Ndi yango wana amemaki papa Diangenda na Lulabour. Tamba miteye na Kananga donc na lobi ye tata wana amemaki papa Diangenda et papa Diangenda komaki na Kananga na le 16 septembre 1950 le 16 septembre 1950 de papa Diangenda a komi na Kananga donc fait à liboso ezali papa Simon Kimbangu ye moko alakisi papa Diangenda ba jeune oyo ya sengeli ko travailler na bango na kati ya Vallée et c'était le 4 août. Deuxième fait, ezali le même jour papa Diangenda wuti musala mais a su information que maman na ye mama Bibi a wuti ko bota na hôpital nde azwaki nzela na velo na ye mpona kokende kotala mama Bibi na kati hôpital. Nzokande mama Bibi tanga boti mwana na ye donc mama Christine wa bwana Dio donc aboti mwana ya mwasi mokolo wana et après avoir kobota mama Bibi asalaki hémorragie donc makila ebimaki ebele et yango ekondiraki ye na liwa pe akufaki. Alors papa Diangenda awuti musala tangu awuti musala nde azwaki nzela pona kende kotala mama Bibi na hôpital ake komona na hôpital baseri wana donc bakomi mpeko limalima moyen kopesa ye vraie information ezali te nde na nsima nango papa Diangenda azwi information ke non mama Bibi awutaki kobota masala hémorragie akufi nzoto na ye ezali na morgue et papa Diangenda akende kiti na morgue akomi na morgue atali mama Bibi asekwisi ye mpe azwi ye ti na place mwana azalaki alakisi na minganga baka kozwa mwana bapesa mama na ye po ete akoka komelisa ye. Voilà fait oyo deuxième fait yango wana mama
Bibi Aboti. Et papa Dangenda Azalaki devant un jeune. Oya Botami Mokolowana. Un jeune le 4 août 1951. Donc un jeune à Botami Mokolowana. Et jeune Wana malheureusement, je n'ai pas assez d'informations. Est-ce que maman Christine Azali ou bien Azalité? Moi, je n'ai pas vraiment d'informations. C'est beaucoup qu'on peut s'amener information dans ce cadre, vous allez bien. Mais, hein, Azali, ce que j'ai retenu en elle, c'est quoi? Maman Christine est actrice, il y a le 4 août, un jeune, Oya Botam Mokolowana, après avoir papa Dangenda, Bala Kisaye, jeune à Katia Valley. Mais aujourd'hui, cette jeune n'est plus avec nous. Jeune Oya Mokolowana, Azali Nabiso, Azawapi. Ah. Pendant qu'on l'a dit, c'est jeune Oyo papa Monaki na Valley, faites attention. C'est qui et qui? Ozalaki ou bien Ozalakite? Jeune, le véritable jeune de Oya Kolanda, instruction à papa, c'est ni le véritable jeune. Donc, c'est totali, maman wana Zali Nabisote, Azali na Mopanzi Kuna. Pourquoi il est actrice? Il y a Mokolo wana, mais il est vraiment dehors. Likam o to sangani Mokolo moyi. Donc, biso banso ba jeune et sengeni toyeba. Deuxièmement, maman a koufi. Papa Tanken